Perfectionné, makambo toboya kilobi, lisume koma nango perfectionné, makambo toboya kilobi, ekomi autorisé. Bonjour, bonsoir, chers internautes, ça dépend R. L'Ipaïno se besoin de Nabison Ngongao, partout vous êtes dans le monde, et Nabanda Kunabino, Naba Résidence Nabino, à travers cette chaîne 3 Exa Production TV, et Topesibino, merci Longo Mingi, le Lengo Pesabiso Confiance en Rolanda Biso et Lelo, et Toyo Sabino Toye, et Kolak Sabino Bongo, Komini Amonga Fula, et Komini Amonga Fula, et Bongo Awatoza Bongo, entrée à maison communale, il y a Monga Fula, à toi, na route bypass yangoyo. Et Memi Bisoti, et Matadi Kibala, Mitendi, et Keibo, Zongi, Memi Bisoti, Rompenga, Bokeba, Lemba, Bamakala. Merci l'ingénieur Gisne Kanda, le Moulouba le plus civilisé du monde. Merci Nabaino Sobota, la Bissolo, et Natikibino, et tout découvrir commune à Mongafula, et Longo, Nabino ensemble. Merci. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à kuta dire. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci. Et Bino Bagnonso, Bozo, Landabiso, partout vous êtes dans le monde. Et Tozoko ba toujours. Et Awabongo, Tokoti. Et Tozabongo na entrée. Et Tozokende vers maison communale, il y a Mongafula. Et Toko Laksabino, Mongafula. Oyo Boyebi. Et Belepe, Bozali, Bana, il y a Mongafula. Botika Mongafula et ba ane ebele et bobima bokenda libanda mboka et lelo toyo ko laksabino et quartier nabino toyo ko laksabino ba venir nabino et toyo ko laksabino et ma belé nabino oyo botika et awa na Mongafula. Alors on a belé libanda Mongafula nyonso partout et vous êtes dans le monde et na ba pays nyonso bozali déjà abonné na biso oyo bo landaka biso et bana Mongafula lelo toye et panabino et boya ebele et bo commenter, bo partager, bo liker cette émission et ezali bongo avantage nabino et parce que et bo découvrir et commune nabino. Voilà tozokoba toujours et awa na Mongafula et toujours qu'il est maintenant vers commune il y a Mongafula donc maison communale et tasi et l'institution il y a commune ya Mongafula et Vandi tasi et numéro 1 et ya Mongafula azali et yango to bengi maison communale de Mongafula. Voilà neto kokende to kopusana
merci na bino baitu boko tala biso, merci na bino baitu boko landa biso na baitando na bino partout et vous êtes dans le monde et to pesi bino ba mbote vraiment ebele. Et quant à moi je vous dis Nzambe abate la biso et abomba biso et lolenge toujours amesana ko bomba biso et bande kona biso tout. Il y a 3 Exa Production TV au to mesana bongo et ko kutana ko bengana ko solola o boyaka toujours na ba commentaire et boyaka toujours et na ba partage et to pesibino et merci ya trop et on est ensemble. Donc awa vous allez bosser ya Snell et awa namoni Snell awa namoni école collège mixte, collège mixte, voilà. Et à la moni, nous allons bosser à Snell et à nous allons bosser à collège mixte Sainte-Marie. Donc voilà. Et toujours Koba et à tu commune bosser à maison communale et il y a Monga Fula et donc voilà, la Monga Fula tout. Oleka awa oyebi awa oya awa fréquentant ba milieu oyo okenda et ba nebele ba 10 ans 15 ans 20 ans et vraiment et toye to la sabino et Monga Fula la bino. Voilà na yo mutu on s'est retrouvé na yo mutu au sepeli et vraiment et yaka et na commentaire bongo na lombango et poete bomona commune na bino. Voilà toujours koba toujours et maison communale et yamo ngafula yango. Donc maison communale yamo ngafula yango awa na kati ya maison et communale de Mongafula. Donc maison communale yamo ngafula yango. Voilà toujours koba et toujours continuer toujours et nous allons bosser Cardinal Malula et complexe scolaire Cardinal Malula et nous allons bosser complexe scolaire Cardinal Malula autant appelé à Cardinal Malula Salaba Etsidi awa école primaire humanité secondaire awa et na Cardinal Malula et école na bino pe yango et vraiment to la kisibino voilà toujours koba toujours awa et toujours direction oyo tozali to avenir autour tozaka na direction il y a commune si on peut dire et tout ça bon la direction il y a commune. Merci beaucoup et merci à vous, merci et la communauté 3 Exa Mobimba oyo bazo landa biso, merci na bino tout oyo bazo tala biso partout dans le monde. De le labino il y a trop émission labino de yangoyo et voilà à to commune bosso il y a archidiocèse de Kinshasa donc centre de santé maternité voilà Noël et Noé Mawangali voilà donc archidiocèse de Kinshasa et voilà Tozokoba et merci à vous et yom tomone panabino omoni et référence omoni sikamoko oyo omona kala et vraiment et tikela biso en commentaire à tout bongo na et boulangerie et maman bonjour au direction Mobutu ok voilà donc tout ça bongo na et direction Mobutu et direction Mobutu nous avons la direction Mobutu donc la direction Mobutu baino soboyebi et direction Mobutu donc awa na commune ya Mongafula et tout ça bon na direction ya Mobutu et awa to commune et petit wenzi na biso oyo ezalaka bongo awa la direction ya Mobutu et na commune de Mongafula. Voilà, tout le monde et petit wenzi ba côté ka ba mituka ba pétrole ba fufu et ba papa parce que le connaissons oyo ezalaka na wenzi tout le monde ba madesu tout awa na wenzi na biso oyo ezwami na direction ya Mobutu. Donc
na biso ezwami bongo na direction ya Mobutu. Donc voilà, et tozokoba sagesse avec un ennemi fort. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Et merci à mon papa et mon général et papa Freddy Kalidja depuis Allemagne et Bambote Noya Mingi depuis Allemagne et papa Freddy Kalidja mon général et depuis Allemagne Bambote Nayo ya Mingi pour papa et na papa Paul Mafuta le défenseur toujours depuis Hollande et Bambote Nayo Belé. Papa Paul Mafuta depuis Hollande, le défenseur Bambote Nayo Ebele Maveluté na Katsa Hollande et Bambote Nayo Ebele Maveluté et depuis Hollande Bambote Nayo Ebele et pourquoi pas et à Gervais Luboya depuis Royaume-Uni et Gervais Luboya depuis Royaume-Uni Bambote Nayo pe ya mingi. Voilà, donc Okoba toujours awa la direction Mobutu et direction Mobutu toujours Okoba toujours awa la direction Mobutu toujours et la commune de Mongafula. Voilà, merci. Le temps te souffle, ingénieur et Natiki Bino et Toyo Kamolo Yembo te découvre et commune à Mongafula awa et na direction na biso oyo tozui direction na biso ya commune et au babengi na direction ya Mobutu. L'issue comment nango perfectionné makambo toboya kilobi l'issue comment nango perfectionné makambo toboya kilobi et qu'on autorise mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta. Voilà, un grand merci, merci l'ingénieur Augustin Kaninda et les Moulouba les plus civilisés du monde et toujours mon grand frère propre
on est là toujours. Donc, awa, to comme une cabine à Snell, et cabine, il y a Snell, Zouami Bongo, awa, direction, et Mobutu, et direction Mobutu. Voilà, merci. Et toujours Koba, toujours. Merci beaucoup. Et toujours continuer toujours. Awa na commune à Monga Fula. Merci. Et awa toujours na commune à Monga Fula. La direction Mobutu. Grand merci à maman Jolie Ngumbu depuis Paris et maman Jolie Ngumbu depuis Paris et Bambote Nayo et Belé Yamingi maman Jolie Ngumbu depuis Paris et Topesio Bambote et Belé et on est ensemble. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Tozokoba, merci à vous, merci Nabinotu, Bozo Talabiso, Obopesa Biso, confiance Yakolandaka Biso à travers cette chaîne 3 Exa Production TV et toujours remercier Bino Yamingi Longonia et Yamingi na confiance Obopesa Biso et l'unique chaîne et il a découverte et Bomesana Kolanda et toujours 3 Exa Production TV et Zokoba Kaka toujours ko Laksavino et Kinshasa et P Congo et la province pour mon qui la fois passée vous allez qui n'a pas tourné bongo na Congo central et c'est deuxième fois déjà de Congo central et précisément et na territoire il y a et Mbanzangungu vraiment to pesque mbote na bana Mbanzangungu nyonso
oyo batalaki oyo pe bayambaki biso na mabele et topesi pe bana kisantu nyonso mbote oyo bayambaki biso pe batalaki kisantu na bango. Pourquoi pas bana ya Gombe Matadi toujours na territoire ya Mbanza-Ngungu et puis tolakisaki bino ba Mbanza-Ngungu, tolakisaki bino ba avenue, tolakisaki bino ba quartier et voilà. Et au prochain tournage ou tournée et koya et toko pesa bino toujours position et tokolakisa bino wapi ce qui peut kozala na Congo central, ce qui peut wapi, ce qui peut na province nini tokoyebisa bino lisusu. Voilà, merci et tozokoba toujours awa et na direction na biso Mobutu. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Et merci et baebo kotala biso bo juger Munga Fula comment et tomoni Munga Fula banda kwa kitoko banda kwa minene et vraiment et sali bien makasi et Munga Fula ezali ba commune oyo parmi ba commune ya minene awa na province ya Kinshasa et ezali parmi et ba commune oyo ezape na construction et ya makasi pe ya minene et awa Munga Fula. Donc c'est ça. Sagesse avec un ennemi fort donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzonga na yo oluka baboye ya yesu tozokuba toujours na commune de Munga Fula, commune ya Munga Fula. Toujours Koba, toujours awa na commune ya Munga Fula et na direction na biso kaka Mobutu et direction na biso toujours il y a Mobutu et awa tomoni bongo deuxième cabine ya SNEL et deuxième cabine ya SNEL awa na direction ya Mobutu. Voilà, merci vous, merci à vous, et merci Nabandeko tout, Oyo, Bozota Labiso, voilà, et Assemblée locale Carmel, église à Carmel, ok, église à Carmel, donc voilà, église à Carmel, voilà. Merci Nabino Baitubo Kotalabiso, merci à vous, merci Nabande Kotou, merci Nab autorité, merci Naba Congolais Nyonso, Oyo Bazali Banda Yamboka, merci Nabino, merci Nabande Kolabiso Nyonso, Bobima Mboka Oyo Bokenda, Bane Ebele, Ba Congolais Nyonso, et vous allez Banda Mboka.
et topesi bino bambote ya mingi. On est ensemble et avec vous, et voilà biso pe tozolala te, biso pe tozonimba te, toujours mpona kolakisa bino e Congo na bino botika, Kinshasa na bino botika, bacommune na bino botika, baquartier ou baveni na bino oyo botika. Voilà, et tozokoba toujours awa la direction ya Mobutu, et bozomona niveau baconstruction ezosalama awa na commune de Mongafula, et bokomona baconstruction ya minene, bachantier ya minene oyo ezotongama awa e na Mongafula. Donc masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli tozokoba tozokoba kaka et tozokoba toujours awa na commune ya Mongafula. Merci à vous et merci et na bandeko tout bozolanda biso bozotala biso partout bozana mokili, bandeko bozana États-Unis, bandeko bozana Canada, bozana Texas, bozana Miami, bozana Europe, bozana Paris, bozana France, et bozana Bruxelles, et bozana Hollande, et bozana partout oyo bozotala biso, bandeko Angleterre pe topesi bino mbote kuna na kati ya Londres, et topesi bino bambote belé lolenge bozotala biso bozolanda biso partout, et bozali bozolanda biso et na pesi mbote na selele nzembela mfumu kimbangu et bakolo garde miding et na place Mbara bana Bruxelles ya tongo et ba jeune ba ko sala fierté ya Bruxelles na ba J3 de Bruxelles, je dis Kaeli Pumbu et na ba vena biso Jacques Ndombasi et ba mbote na bino bambote na bino ebele ya mingi. Voilà, tozokoba kaka toujours et tozokoba kaka na direction na biso oyo ya Mobutu, et tozokoba kaka na direction na biso ya Mobutu. On a venu bien direction na biso ya Mobutu et tozokoba. Voilà. Merci beaucoup. Merci na bandeko tout bozolanda biso. Merci na bandeko tout bozotala biso. Et yawa tozokoba toujours bozokomona baconstruction ya kitoko, bandako ya kitoko, bandako ya minene awa na commune ya Mongafula. Et voilà, et merci et le lenge bokolanda, merci le lenge bokotala biso, et tozokoba toujours et mote ya mingi et na maman na biso et maman na biso et Marie et Moulanga, et maman na biso Marie Moulanga et maman na Augusto, maman na baby Jidor J-Life, hein, famille Kaninda Mobimba, et topesi bino mbote tolela bino na mingi, et famille Kaninda, et topesi bino bambote ya mingi, et tolela bino tellement il y a trop. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en elo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Voilà, merci beaucoup. Et Tozokoba, toujours awa na quartier et na biso, commune na biso ya Mongafula. Et toujours, nous avons la direction na biso ya Mobutu. Et direction Mobutu et Tozokoba toujours relax Nabino et merci Nabino Batutu Botalabiso et merci Nabino Batutu Bozola Nabiso Bozali partout Bozakota Labiso na Pesimbote na Docteur Jean-Marc Ntita Kalonji Docteur Jean-Marc Ntita Kalonji mon papa et je te salue et Docteur Jean-Marc Ntita Kalonji un centre de santé les experts oezali bongo na commune ya Bandalungwa olingozwa et traitement ya bien olingozwa et traitement ya bien et kende bongo oza na Kinshasa toza libanda mboka olinginde kona yazwa traitement na ya bien maman ou papa et bongo na centre de santé et les experts na commune ya Bandalungwa référence station et Bambole et référence station Bambole donc Zawana centre médical les experts et pas docteur Jean-Marc Ntita avenue Toya donc voilà merci na avenue Toya et bon mon centre et les experts voilà merci salutations docteur Jean-Marc Ntita merci beaucoup et tout Kokoba toujours awa et na commune et ya Mongafula nous avons na Mongafula ezali commune moko ezali et commune ya Kimia ezali commune moko et ya Kimia et
mabe kaka koto nde mai ezalaka pasi koto nde mai ezalaka pasi mais commune moko vraiment kitoko kimia bien structuré bandako bien et cadre bien et venir kitoko propre et batraçango vraiment très bien mais bazalaka nde na problème ya mai donc voilà et Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye Voilà, merci beaucoup, chers internautes, merci beaucoup, Balandi, merci Nababone Nabiso, Soba fidèle Nabiso, Oyo Bozuli Bakoya Kolanda Biso à travers cette émission, la chaîne Nabino Moussana Kolanda, 3 Exa Production TV, à Wana Komini à Mongafula, et Wana Tutukotika, Direction et à Mobutu, Tobanisco Kokota, Ba Avenue, première avenue Nabiso, Tozui, Toko Sabino Avenue, ni donc vous allez venir le Zoumou et quartier Massangambila. Donc voilà, et tout ça bon awa et na avenue le Zoumou. Donc au Tokoti Bongo avenue le Zoumou na quartier Massangambila. Donc voilà, première avenue na Bisotozui, yango avenue le Zoumou et Tokomi Bongo na quartier Masanga Mbila. Donc zamwana ya avenue le Zoumou, au Botama na avenue le Zoumou, au Colère na avenue le Zoumou, au Bima au Kenda, na quartier Masanga Mbila na commune ya Mongafula et Topesio et Bambote et Belé, ya mingi partout. Aux amis, aux Olanda biso, aux Otala biso, et on est ensemble avec toi. Tozokoba mbote mingi et na baño so batalaka biso et chaque oyo balandaka biso topesi bino bambote ebele et tozokoba et awa na veni Luzumu avenue Luzumu et tozokoba tozomata avenue Luzumu et merci na bana monga fula nyonso, merci na bino nyonso bozotala biso, merci na bino nyonso bozolanda biso, bisika nyonso bozali, bisika nyonso bozotala biso. Une grande salutation à mon papa, mon général, papa Freddy Kalidja depuis Allemagne. Bambote na ebele, molande monene, mon général, mon papa Freddy Kalidja depuis Allemagne, papa Paul Mafuta, Nakacha Hollande, le défenseur, toujours. Merci papa Paul Mafuta et ba maman et na biso lokola et ba maman Madongashi, hein, topesio bambote, ba maman na biso maman Coucou Kuza depuis Paris et bambote na yo ebele et ba Joachim Yelenge. Bosa tellement ebele bozotala biso ba Emile Mweni, hein, Emile Mweni et bambote ebele et ba Mavelutete et nakati ya Hollande et ya topesio Allemagne et Mavelutete nakati Allemagne et bambote na epe ebele et tozokoba toujours awa et na venu et le Zoumou, voilà. Donc on va toujours l'avenue Luzumu. Merci aux alliés première avenue et au côté alors on a Tikibino et te découvrir avenue Luzumu ensemble avec vous.
balingi lolenge bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batu donc koba toujours on a totiki nanu avenir Luzumu mwa mukie etokoti tozwa terrain oyo ezali baterrain ya minene awa na commune ya Mongafula et voilà et tokokoba toujours et tokoti bandeko bakobeta bale awa na terrain oyo beta pe bale na terrain maso terrain voilà terrain à présidence et donc beta bala na terrain à présidence et terrain à présidence yango et au terrain à présidence ok voilà okomona et awa terrain à présidence abengango selo habitant et ba témoigner ba natif ba biki ezali bongo terrain ya présidence et awa na terrain ya présidence ezali terrain ya munene obeta bala wa okola wa olekawa otikango boyo to tikango boyete bayiba terrain ya présidence to bayiba yango te otomono tout autour ya terrain ya présidence bandaku ezotongama ya sika et yo muto yebi awa terrain ya présidence bongo et na commune ya Mongafula et précisément na quartier Masanga Mbila et ce que yebi otikango boyoto tikango boyote et tikela bisango na commentaire tout mon groupe scolaire le petit et voilà et section voilà 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 merci tokomi et bomoni bandako awa na terrain résidence donc voilà et tokotaki poto la sabino terrain ya présidence et oyebi awa obeta balawa okolawa et au savourawa na terrain ya présidence et topesio et bambote ebele mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire en tout cas nous avons la direction ya mokole et direction ya mokole à la direction mokolo wana totiki avenue Luzumu et avenue Luzumu to bandaki na direction Mobutu et to matiti toye to se retrouver na direction Monkole. Et toujours koba et awa to komi bongo et na tout ça la direction Monkole
tokomi bongo awa na hôpital ya Monkole. Bino banyonso boyebi hôpital ya Monkole, boyawa bolekawa bobelisa mpe bandeko awa bobungisa mpe bandeko awa awa na hôpital ya Monkole. Donc hôpital na biso ya Monkole yango bino banyonso boyebi hôpital ya Monkole te mbala liboso bomoni yango awa na 3 Exemple Production TV boyoka kaka hôpital Monkole et même ngai moko mpe naza liboso ya caméra na bino mbala liboso naya kodécouvrir hôpital Monkole. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Et bomoni tolakisi bino hôpital ya Monkole. Tolakisi bino hôpital ya Monkole yango bino banyonso boyebaki yango te bomoni yango à travers 3 Exemple Production TV nde tolakisi bino hôpital ya Monkole. makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima
Yesoyo, Yesu zonga na yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Lipambole, lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que merci na bino tout bozo landa biso wana to tiko la sabino le hôpital ya Monkole to la sabino morgue ya Monkole et bomoni et toujours continuer toujours à na commune ya Ngafula. Merci na bino tout bozo tala, merci na bino tout bozo landa, merci na bino tout bozo aimer, bozo partager, bozo commenter, vraiment tous ensemble et longo na bino. Voilà, toujours awa et na commune ya Ngafula. Donc toujours pour nous collaxer bino commune ya Ngafula et bozomona awa toujours ko baluka bongo akati ya baveni ya Ngafula. Merci na bino tout et Makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire voilà, merci. Et toujours awa na commune ya Ngafula. Merci na bino batutu bozo tala biso. Merci beaucoup na bino batutu bozo landa biso boza partout na mokili te pesi bino bambote belé ya mingi. Bo continuer toujours kotala biso, bo continuer toujours kolanda biso na chaîne na bino bo mesana kolanda 3 exa Production TV, meilleure chaîne de découverte à la ville. Il y a Kinshasa et Oyo et l'Axarabino partout. Et il y a Otolobara Santo et Bukamona Santo et Bukakukila. Donc vraiment, et Toko Koba et toujours pour découvrir Bino et Ngafula. Donc, tout ça toujours et la direction et il y a mon collègue. Et donc, la direction, il y a mon collègue. Donc, voilà. Et tout ce combat. Et merci. Si Nabino. Et merci Nabino tout. Vous êtes à la bisso. Et vous êtes tellement belé.
et bozolanda biso, je salue et bino tout oyo bolingaka biso, botalaka biso, bolingaka nga papa Sano bakala dia kuba et na pesi bino et bambote ebele ebele ya mingi. Voilà tozokoba et awa tokolakisa bino boko découvrir Monga Fula, bozomona Monga Fula ndenge nini, bojije Monga Fula ndenge nini et surtout na bino ba natif, surtout na bino bakolo Monga Fula ba bobotama bokoli awa ba negrandi ba natif oyo bobima bokenda et bo trouver yango et ndenge nini bomoni yango ndenge nini. Donc tozokoba biso tokosalaka mosala ya kolakisa bino ndenge tomesana kolakisa bino babipai bowuta, babipai bovanda, babipai bobotama, babipai bozala. Donc c'est ça notre travail awa na 3 Exa Production TV. Voilà tozokoba toujours et awa voilà. Merci. Alors, tu totiki direction mon collègue et tu non à venir et tu connais Sabino ce qu'ils allaient à venir nini et tu connais Sabino et Combo et à venir. Voilà, toi on a venu lui là. Donc oh, tu en as venu lui là. Donc bah non son boyebi a venu lui là, aux amours à lui là, au botaman à lui là, au collant à lui là et vraiment lui là na bino yango awa na commune et ya Monga Fula et lui là na bino yango tout ça ko découvrir et bino et lui là et na bino. Voilà, merci et tozoko ba toujours awa na commune ya Monga Fula et tozabongo na avenir et lui là. Merci na abonné tout et merci na ba fidèle tout oyo bozalaka na biso partout et tous les là bino tellement trop bo continuer toujours à soutenir biso, bo continuer toujours et à kozala pembeni na biso et à soutenir biso et ko sala biso bien makasi. Voilà, en tokuti pe matanga ezali awa et tokuti matanga et voilà. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi donc on m'a trahi sans goût à la voilà, complexe scolaire Louise Thérèse
Voilà. Même que j'allume école monnaie. Excusez. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Bandeko tout beau côté la biso. Et merci, et Nabino tout, Bozola Nabiso partout, partout, Bozala Mokili, et Bolandi, et Mission Oyo, Yamonga Fula, et beau côté la ngo, awa tobini bongo na route bypass, et tout ça bongo na route bypass, awa et na Liolo, et donc na route bypass, awa na Liolo. Donc voilà, et merci, et Nabino, Patutu, Botala Biso, awa bongo tobini na route bypass, et tobini na route bypass, et tout ça awa na Liolo, et na route bypass. Voilà, merci, et Lolenge Bozola Nabiso, merci, Lolenge Bozola Biso, et merci Nabino tout, et Tolela Bino, tellement à trop, et Tozokoba, toujours awa, et na commune ya Mongafula, et na commune ya Mongafula. Voilà, et toujours, et awa, et na commune ya Mongafula, et les Tozo la awa, la route bypass. Voilà, awa tabon la route bypass, et arrêt Liolo. Donc, Baino Suboyebi, et église ya Témoin de Jéhovah, et Yangoyo. Donc, ah oui, le saint des derniers jours. Ok. Là, je vois que le saint des derniers jours. Voilà. Voilà. Merci. Et awa, la route bypass, et Tozokoba, Tozolaxabina, et awa, Tozabongo na Liolo, et na arrêt Liolo, donc et voilà. Merci à vous, et merci na Bandeko tout Bozotala Biso, merci na Bandeko tout Bozolanda Biso, Oyo Bozo Sepela, na mission Oyo, ya Mongafula, Oyo Bozo Sepeli, Oyo Bozo Beta Maboko, et vraiment, et Bisope, et Sibino, Longonia, ya Mingi, awa, Tozabongo, na Liolo, et arrêt Liolo, et donc, merci, arrêt Liolo, et Koti, et on a ce côté Tiki, et route bypass, et à Bomoni, on a arrêt Liolo, et pas ya papa Liolo, donc, Koti Chikoyo, Tiki, route bypass, et Koti, avenue Oro. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire
toza bongo awa na Avenue Congo tobimisko na Avenue Congo et Avenue Congo yango bana Avenue Congo obotama na Congo ya Congo et donc obotama na Congo na Avenue Congo donc Congo ya Congo na bino yango et donc ba natif nyonso et ba ressortissant nyonso awa topesi bino ba mbote ebele ya mingi et voilà tozokoba et tokokoba toujours tokotambola toujours et mpona kolakisa bino toujours et awa na kati ya commune ya Mongafula. Merci na bino baitu bozotala biso, merci na bino bai nyonso bozolanda biso partout oyo bozali na mokili et topesi bino bambote ebele ya mingi tolola bino tellement être ndenge tolobaka continuer toujours à nous soutenir bon continuer toujours ko soutenir biso et ko sala biso bien parce que to ko sala ni sala oyo na cœur ouvert envers vous et parce que tolingaka bino parce que nous sommes des Congolais et tout on a besoin bande ko na biso ba Congolais oyo akenda ko luka libana et batika mboka na bango bamonaka pe mboka na bango bamonaka pe ba venir na bango bamonaka pe ba quartier na bango Congo na bango et à travers cette émission et na 3 Exact Production TV, chaîne Nabango, 3 Productions et 3 Exact Production TV et émission Nabango ya munene to salela bino et à découverte de to sepelaka mingi kolakisa bino ba quartier ba venir et pour que bo monaka. Voilà, merci. Awa et tozokoba toujours na Avenue Congo et voilà Avenue Congo et bon monto bandaki Avenue Congo depuis et na makadam na route bypass pa papa liolo na re liolo et tozokoba toujours et tozokoba toujours. Merci et na batutu ba otala biso et merci et na maman Jolingumbu depuis Paris et merci na maman Madongashi et merci et na Mavelu Tete depuis Hollande et depuis Allemagne et bambote na yo ebele bozali telne belé bolanda biso et topesi bino et bambote ebele et tozokoba toujours awa et na émission na biso toujours et na Avenue Congo makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire
bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Tobungisami ye, tobungisami ye libanda maloba na Nzambe. Eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo. Tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso. Yango Nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye. tozongela ye, tozonga ye na maloba na Nzambe. oyebi malamu, la trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi, mon frère. Donc on m'a contrahi sans kotala nsima o. Yeso yo, Yesu zonga na yo. toyela venu Baumbu. Donc voilà, awa tokoti. Merci, merci Nabino Tubota Labiso, merci Nabino Tubolanda Biso, et merci Nabana Mboka, et merci Naba Kongo Manyoso, Oyo Bazo Talabiso, et voilà, awa, et tout ça bon a venu et Baumbu. Donc on va venir Baumbu. Donc aux appels moi on a venu Baumbu, au Botama on a venu Baumbu, au Kola on a venu Baumbu, et tout petit peu Bambote et Belé, biso tokola toujours et pas na bino awa na venu Baumbu, et maintenant venu Baumbu pe et tout petit peu matanga et amukengi, hein, kacha. Donc pas la biso auti kotika biso tukuti na avenue Baumbu et tukuti matanga na avenue Baumbu. Voilà, merci et toujours koba toujours. Merci Nabino tout pour la biso et n'allez la bino tellement il y a trop, il y a on a toujours remix binoté et je salue mon vieux Alain Panda et merci beaucoup et mon vieux Alain Panda et na peso bambote et ananga moi Mikole Bela. Mon vieux Alain Panda, je te salue et depuis France, famille Panda Mobimba et Bambote la Belle et toujours Koba, toujours Awa et Naveni et Baumbu. Donc on a venu Baumbu et toujours Bimanango Sousou si na bypass. Voilà, la route bypass. Awa na Baumbu, avenue Baumbu toujours commune de Mongafula et Nebipai toujours Koba toujours et Kolaksabino aux années à venir Mama Emo et quartier Mama Emo. Voilà. Donc tu vas dans le quartier Masangambila et quartier Mama Emo et donc au quartier Mama Emo. Donc Mama Emo Perfectionné, makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné, makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, Bandeko, tout bozo talabiso. Merci, Nabandeko Nyonso. Oyo, Bopesa Biso, confiance, Pelimemia. Hein, Botala Rabiso, Bolanda Rabiso, partout, partout, partout. Topesi Bino, Bambote, Belé, Yamingi, Awa, Tozongi Bongo, et na route bypass. Donc, Awa, Tozongi Bongo, na route bypass. Donc route bypass yango sur la route bypass awa avenue Baumbu, donc avenue Baumbu yango awa tozongi lisusu na route bypass. Alors toko continuer toujours émission na biso na mokolo lelo. Merci beaucoup à vous, merci na bandeko tout tozolanda biso, merci na internaute nyonso bozotala biso la et awa na expliquer bino awa nde toza na ngambo nazali boye na commune ya Mongafula na elle wana ya station kuna ezali commune ya Selembao. Donc Selembao na Mongafula
baza ya ko ba voisin donc oyo nyonso bozomona oyo ezali commune ya Selemba oyo nde ezali commune ya Mongafula donc ele wana soki otie makolo na ele wana oza na commune ya Selemba soki otie makolo na ele oyo oza na commune ya Mongafula soki opusani okende okutana bakangani susu na Bumbu donc voilà donc elonde toza bongo na Mongafula ele wana nde toza bongo na commune ya Selemba voilà et tokobi et toujours continuer toujours merci na bino batu bolandaki biso merci na bino batutu botalaki biso à travers cette émission tolela bino tellement ya trop tellement ya mingi bomoni olenge tolakisi bino merci merci bomoni molenge tolakisi bino merci na papa Paul Mafuta depuis Hollande azalaki wana mpona kotala biso merci na mon général papa Fredi Kalidja depuis Allemagne azalaki wana mpona kotala biso merci na Mave Lutete na kati ya Allemagne mpe azalaki wana mpona kotala biso bamama Jolie Ngumbu bozalaki ebele na kati ya Paris bozalaki ebele ba Emile Mweni mwana ya Oni Britannie na kati ya Manchester City bozalaki ebele ba Joachim Yelengi bozalaki ebele ya kolanda biso merci ebongo na émission na biso ya Mongafula lelo tokoti ba quartier ebele et na système ya ba direction tolakisi bino mpe bavenir awa toyoko sukisa bongo na route bypass et tokotelaki entrée ya commune ya wana kuna liboso mais toyoko bimela awa oyo babenga yango arrêt terrasse donc awa toza bongo na arrêt terrasse. Merci l'ingénieur Augustin Kaninda, le monuments les plus civilisés du monde. Merci Nabino Toubolandaki Biso et Nzambe merci à Tambousi Biso. Merci Nabino Tokutani l'émission Ezali Koya ceux qui Nzamba Zongite. Bye.